Au moins il y a tant on est que tu as bien basa la catch, c'est pas là qui peut en profiter à bien mélanger ou quoi du sola. Toi awa. Ya le baké maman top, il y a beaucoup la maman top. Maman top là na mbetu na ye, a fouté la moi la maman top minerval. Azaki na place au vent d'atteindre qu'est-ce qui s'est passé? A senganga ya ka payer moté na mwana na ye mobile Eli. Parce que hier mutoye na ye na nzondi eza maman top. Akitisela ya mata mutaye na ye eza maman top. Ya banane ko rodé na ville. Ndumba vraiment ya maputa zo zipa. Voilà Maxi. Azo zipa mama puta. Maxi, obosali kozaki chel. Maxi, obosali kozaki chel. Masa zaka ne chel, tia okota théâtre zaka ne ndumba zaka ne chel. Awo bima pena na ba. C'est ma bon marché soki ba kizo ki sasa soki wa. Attends Shadak, bon ça la pièce ya théâtre. Major Zozo la lobby, naza besoin ya ba fille ba tourner ba chel. Mais faut bien incarner ba rôle wana très bien. Maman to ba bisi major wabi naza na petit na ngamoko. Loko les a cop na ye. Awo ça la rôle au kitoko. Petit na ye ba solo la ka déjà bien oui. Major abi c'est bon, ya kana ye. Ne maman top azwaka akitisela ya mataye na ye pas major. Solo là. Solo na cause mo pas contredire nga. Mais so awanga nzamba témoin. On t'a pas leli 50 ans. Ba tu vas finir mettre maman t'a pas leki à lobi. Ah, nabi Seigneur Dieu. Bo lamu eza bozoba. Bo lamu eza ngambo. Héros, sans aucun succès travailler créer chaîne bêta ba film comme ça là na ba komba ba tuto boy pour le roya na idée que Gabriel répondre na idée que maman top répondre en zwangote mutonto bunda na succès na ye so réponse ngamo na ko PC tout ça en plein de photos ça et wabo eh Max ngala dans alliance la sécurité na bali ngabala ti civil c'est Maxi non ozo kufaka ko tourner kuna mata pas zo botre mobile note azo mbamba ni yo zo ngapena kipina na ye wana taka mata pamona aboka papier yo kama yo yango na abi a de Londres ba ye pas na kinduma mota sala ba ko bazala monka ba vierge tilelo non mata pas vierge ba vierge bango so ba Gabriel ba vierge ba sala bango vite Gabriel pas vierge bango nyoso ngane ndumba ngandi mangana ngala biso deux fois et bon là on a pas à marié te abi la mission et Gabriel ba le alobeke mata pa dinga wa même alo kuta na biso ngana esa bino eza le kuta na loko sa wana te on eza kozanga mambolo on a bito luka ba sikfe ya bien alors bien mata pina Gabriel balobi ka bango bazaka ba vierge te ponga na zaka ndumba te faut pas to sangsa makambo mata pa na bana na bota to ebi badada batutu Gabriel oh sous yema on a be mission abimana mobile bo so Gabriel la vierge na be to parce on peut pas se sonner bake ala problème mutu na comprendre que ndenge balobaka bela mutu ya solo soki penza ka loka pa ta internet te so ta internet so mata pa wanga na ko le kalobiango do bodo ko ngana benga bonda te va papa na ngam ta bisanga na TV isa bodo quand je m'appelle ça dans Lidobi faut na benga bon quoi ça nini Lidobi quoi ça nini Lidobi ta ona nyoso tu mama top aloba ta ona nyoso Gabriel aloba azala la commater pour ça le droit de réponse abela ka pété pour ça pendant 2020 et ça une mission 2020 l'autre ça 2022 anepe ko sala be mission abanepe ko loba a répondre ka ngote dans ma réponse ana bomba ka ngoka na mission le que tu ya 4 arrête de Pierre yokelanga eloko ayo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba Congolais
peuple africain. C'est naturel, gardez bandi na yo, toujours. Placide et Bio, le patron de Business Class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter nos antennes un peu de partout dans le monde entier avec un grand plaisir. Aussi dans un samedi de service, je vais recevoir pour vous encore une fois dans ces plateaux improvisés Néné Botaï, l'artiste comédienne aussi, concert, tout remettre un peu comme ça la moi analyse par rapport à l'actualité à théâtre. Je pense que vous avez beaucoup plus dans mon doigt là. Je crois que Inès Ali, Mama Top a eu un petit souci. Là, tout le monde d'une manière assez négative. Mama Top a maman, tout le monde peut bailler Gabi, oh baza bato ba woumeni dans le monde du théâtre. Tout ça moi analyse par rapport à comment on a bango, pourquoi comment on a bango zozo a trop et quand on a besoin et quand on a mafinga. Donc je suis avec Néné Botaï, on va parler de tout sauf rien. Je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant en ce moment. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Merci comme ça à Karine Mané, sa petite soeur, mère à Batamini, on a pu faire un mot de délai, exécuter sa petite sœur Yamoto, Dani Chand le chinois congolais, les Popio, Montema Bata, Josiane Onyenze, pourquoi pas se dire bonjour à Jean-Yves Bikou qui les boisse de Bruxelles, il y a maman la vie Sylvie Bakaji, maman Emilie Nzema, il y a tous pépé à Mbetou, on a pu faire un mot de délai, c'est vrai que bien le japonais. Je suis avec Néné Botaï. Richard Tessa Fongo Labusso avec il n'est pas Berlin Fongame et Théodore m'inviter à Labusso à Lélo qui est déjà à ma droite avec un grand plaisir. Néné, bonjour. Bonjour Shadrach. Bonne santé. Ah oui, santé ça va. Nous avons ensemble en Solana et ça va. Qui m'est allé? Voilà, toujours belle, toujours arrogante, plutôt. Merci. Merci d'avoir abonné tout à Africa Elengi. Africa Elengi. Ouais, Africa. Donc abonné tout na ngabino mingi pour nous faire bolinganga. Merci pour nous côté tout moment na banda kuna bino ça na beta porte bo yambanga. Il y a des plaisir nanga. Bon s'abonner émission bo partager bo liker. Na bi que moi mi kolebele na beta ta ba une semaine en d'autres travail vu que santé bouger mukeme nzamba sungi. Tous les gens en forme, tout ça à boulot. Bon s'abonner na liste sur la liste officielle TV. Boulot vraiment bandi, na pesi ba diaspora tumbote. Ba diaspora nanga ba mère nanga ba père nanga ba yaya bandi ko ba master oh tout bozo benga nanga makena za na palais. Ba encouragement no ba conseil na bino vraiment ça lenga bien. Na linga no mingi ba bi ba déclarer, ba ngolé pe ba déclarer, ba mbote na bino ba bi ba papa o chombe pe ba déclarer, ba bi ba congolaise nyos. Ba congolais tout na kati Brazzaville na linga no makasi. Babi les amis de Gabriel na kati poto mongali kala tête au monde na wana donc bambote na bino na profiter pe sambote na ye moko mutu na nga ya kati balobi Brunel Zola benga balobi Brunel Zola benga depuis Allemagne balobi moto moko bien famille benga nyonso bambote na bino na pesi la famille de Néné Botaï bambote na bino na moni bongo ba maman Fifi Divine Victoire balobi Marina Bolo charge à Paris Makambo balobi Royal Matuta charge à Londres bazuapi Sabino Mobulu na ningabino mingi babi chouchou de Londres bambote na bino ebele balobi la patronne blanche bambote na bozé belé vraiment j'espère aux ans émission robotikali na continuer quand des alara merci na opécha. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci aussi à Tantine maman Maria Mediba
pas itozali na remontada place au cadre à kitoko tozosa l'émission terrasse oyo yamara ba cadre belé sur Kasavubu lokolama na kati ya juste na Gambela wana Kasavubu lokolama terrasse yamara vraiment ba cadre belé alors Nene Botaï question à liboso za to bana directement s'il faut dire de ba ki ya Gabi azaki na moi état de santé mon critique je crois tout le monde y est mon revenu dans la page na ya pour azongi déjà tout le monde a fait visite, il y a Maman Linga, donc ça fait tellement du bien à toutes les personnes, les fanatiques de Yagabi. Rapidement, sur base de cet effet, comment on a outil na malade, problème de Botagi, Boto Bafingi, Boto Basali, et enfin, le monier Azongi en bonne forme, Azongi un peu Moussala Nae, déjà un mot pour ça. Alors, ça linga bien, Nabi que Sali Kangamorote Sali, Batutu, Balinga Gabriel Chan, on est aigle. Donc na yebisi yo mikolo na mona ya achana sena nko bando ye tozope matin na mona ba 60k ba 70k kana ba visite wana kana ba télé réalité donc ça dit bo senti que ton na sabino ke am mystique mutu wana mystique poto na ngatinga na mona ngelo grave wana te ka ba ye batali ba solo di ka me ba ka ebetama donc plaisir déjà ngwana nzamba zo lokumu po nzamba osande to sola na ye donc bitumbeza ya nzambe tokobunda me biso bato mokili tokokate po so nzamba azaka kaza toujours apesa ba victoire na yo donc c'est ça ya Gabi tomoni batunde ba otala endo tsholoba et sali kitoko tomoni musala nezongi li ba fanatique na pena ba zongi na kata chaîne na ça fait du bien alors autant abiki ça lui dit quoi comment na batu oyo ba loba na mabe bato bakotisaki na ba polémique bato voir même ba finga qui est au baza inférieur na ye au pilote pour ça qui émission pour ne pas kokota na makambo na ye moko azongi en bonne santé elle se dit quoi avant ami fani bena mitala na bena na obela o mutunanga afinga surtout bito tanga moi combo ba Christian Shoga ba fingité mais à dénigrer surtout bito tanga ba maman Theresia bah fingité mais bazaki contre elle certes mutazaki na maladie elle se dit qu'aujourd'hui tant combien bonne santé ah non ça va bon deti batu ana baza batu na ye baza batu na ye lobaki maman Teresa c'est ce qu'ils abenga kaye déjà le même jour parce que beka poto ningana ki batutu babenga ki déjà ça les bien tes famille famille bota ndeto batu je place batu ba fandi mabezanga te ba bongisa ki na bango déjà même si Christian déjà c'est bon que ça aza de quoi Gabriel ce qui a sa libérer on les autres s'engager na ye j'espère bota que mission ya Gabriel lobaki pour na shoga donc on a vraiment na rokota ngoma makasi na ata ba place en kota na loba on émission na binga za ba place mobe a o mesenga na kota po ata na koti na bigeti na suka na yoka sonité so ba place mobe sonné tia ba shoga na na kota on makasi na bi pe mutu na nga et na dépa ki di ba bo sim ça peut touche bon pas mal il y a déjà famille mutu mutabi ka mamni ndeni na zolo ba na ngo amona ke ngo normal alors ba ka ka limbisi donc c'est ça voilà le roi limbisi mais aujourd'hui entre nous sans se voiler la face tu ebi ke bande on a vu sur artiste et comédien soki bazi problème to moni absence ya Gabriel et Zarama mbutu que Gabriel a été tel était le cas ya matanga ba katia yaki te to moni mo kinye koti mais est-ce que jusque là ba o bazo ya rotala été au pe ba grand na monde de théâtre bo lo banini parce que na ongle wana to lo be na moto mais ce zaki ya Gabi to moni makele de Gabriel a été pas beli jusqu'à ce qu'à côté comment et bon bande qu'on a ba comédien oyo lelo bazo otala épété en chadra que moni bolingo to foxate moni o lebelo moza très important vraiment bolingo to foxate et surtout mon nango kaka ndenge ba comédien ngo ekoma nango ekoma système atindika tiakal c'est-à-dire tindika tiakal ekoma na roseka na o chadra mais na motema bolingo ya nango te o kozo comprendre même so pe ndenga za na hôpital pe appelle mutu so ba ki afale ko ta kufane ye pa lekisi mais le roi nzamba za nzambe ngolu nzambe ya mawa so nzambe na lobité a lobité a salingolu na ba bazo yotala e bravo et bakata donc tatala ki liboso tanga main hôpital ezaki bakata yani qu'on appelle bambote skoza e bakata tala ki e Fleur Bangu maman étoile na mona ki Belleville la patronne Kandi na mona ki pe sur eyenga pasteur de la foi na nani comment ça na da Costa donc batwazo kende maman linga aussi batwazo kende c'est-à-dire bon kobenga ndena wana nazaki témoin ko ya kotala non na monte mais ko fanda ko ka sila ko benga na misu nga na mona ka benga te ko ya non na monite mais ko benga na oka ki yango ke bon pechanga na ebité nga na loba mambo na moni na misu nga mona ki mam spomba se na bengi ya Gabi asiko ndeni obimi wana palais ok ndeni traitement
même ce que c'était l'andela traitement bien tout ça régime tout consort mon ni mutu pas ko benga yo ayete peut-être à 8 ans peut-être suka swaka roya mais déjà n'appelle déjà les appels ba tout soupe ba bengi so ba o ba yepe na ko talete to tenir bango rigueur te to bi peut-être ba yete pona nini vous comprenez donc bolingo ba foxa ngote déjà biki bon ba ya quitter parce que on peut na ndako ba musupe ba ya peka ko talena niti déjà biki me ba yo talé di moi que na kawa uta ke ngo temeza ima kasi mutu to monaki donc ata za na ndako azo chama ba télé réalité mais mutu to azo yo talé donc ça dit dans le style tem so ba musupe ba bon ba yo talé em musupe ba musupe ba yo talé tesco na za vraiment on a te pour nous tenir bon rigueur parce que na yebi continue non na yebi ba raison oyo ba yo talete mais mimi ezaka ke bolingo shadow to fonctionner et puis lelo comme bongo linga no linga te to yeba donc c'est ça mais so ezaki yangabi na jusqu'à na stade o ya komelaki parfait tomber pas si là to moni présence ya gabi te oyebi guerre topé fléau o linga botama Gabriel oui on a raison vraiment merci pour na partie on a bosanaki on a raison c'est normal parce que ça aigle te Miki Minel Shaolin oh maintenant biso yo taka batele rente pa manda obeta eloni ya grave osala kane ba solana donc ça au moins mutu so azaka aboyi ça de là on est nyonso ateza malamu so que za na absence auto lo ba matangi bakata bato bazokende mais le quoi ya kenda kité bato comme ko landela on moni tie pour ça ka créer lo wana polémique po bato bakante de mabe ozo mona mais eza kitoko te ozo comprendre ndena bien ezaka kitoko te mutu musupa ko bela so pe gabi atali été ba jijara mabe na noté peut-être ça peut mutu azana mamazo sala mais ne pe na ebeli Gabriel azalaka toujours pour no yota la batu alors il n'appelle jamais fanda zela 2 jours 3 jours pour monter maneza ya ngwana entre nous soit dit sur la vérité est-ce qu'on va d'après on nyonga na baninga na oboyota lete te on nyonga te te son vérité zana so obi zana expliquer le mot boye so la ndaki maman lobaki alobi boye aza sous Gabriel ya kalate ya kaleza nini azoki batutu embrasser bango che bango awa ça y est batutu azo embrasser nani nazana nini nazana papa ne lelo na ba groupe ba WhatsApp nazo informer lelo Gabriel aza ba groupe moroté vous comprenez soit coulé ba félicitation na yo na libala to mona ki ça va to bi que to zawana lobby déjà religieux uniforme est là tama vous voyez que pona mabe batu mususu ba mo ko futa nango ba poka se o etali bango te c'est-à-dire ezaka décision zui en côté sous un groupe mon côté aboyi na ba ko sangana aboyi na ba mélange mais dis-moi na fête akoya vous comprendre donc pour te dire que Gabriel akalana lelo za subongo te c'est-à-dire aza muto ebi ndeni en vivre siko oyo soka linga nyonga c'est que fa nyonga na tawana na moment nyonga te pas ça déjà que oh Shadrach oh Intel Ondoki oh Azamabe ozoma so merci on passe place ngona micho azonyonga te donc oyeko tale bravo nzamba zo lokumu amone ozande ko malamu famille malamu oyepe ko tale te bravo tozaka to continuer nzamba osala ngolu to tambola biso tu na nzela. Voilà, merci beaucoup Nzamba Sarangolu, très important pour tambola biso tu na nzela ngomu kamuto ala nkasi na yo. C'est ça. Tomoni Maswaku, un artiste et comédien, il faut dire honorer moi Sinaé. Ah oui. Tu es habité personnellement soit dans moi c'est poto toi tout ça. Tu as poto tu as kin. Azane ka fi kin, atomeka na chance na ye. Tongo alala ki ala muki tongo etana pa na pa Maswaku. Baba ni na bango, ane fi poto te. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Non, merci. Salinga bien comme on a Maswaku. Le amutu nanga toma no ba mutu nanga do vient nanga to beta ba kati be ba parcours ebele. Ya ba théâtre té ba parcours ya ba nit ba tourner na wa pipo so ko tourner ba do mona na tourner nga na été. Mais la relation so da ka bo tourner na mutu té. Vous comprenez mais na lenga bien ka flip play kaka to zala bien. Donc viens vraiment ba courage na yo bo ende zala comme marié, c'est ça ne bo to linga. Voilà. Ça allait vraiment bien. Merci beaucoup. Je m'appelle la linga sur place au Kota. Ya linga Maman Monique na Luanda, na Kinshasa. J'aime Maïbele. Voilà, rapidement, s'il faut dire aujourd'hui, quand on fait dans la corporation, il y a des comédiens, et le Congo, ils ont un trop qui ma fille, ma numba, ma garçon, ma PD, et tout ça là, on ne peut pas confirmer. Mais quand même, quand on a mis sur les comédiens, on a mis sur la TV, on a mis analyse mieux pourquoi apporter na makambango parce que il pose parmi bateau dans la corporation. So moni comédien. Par exemple, un comédien fait un kit pour nous citer mon ingane comédien ndumba. C'est que hier soit za moisi, c'est que yenda zo tout là. OK. Soit za mobali parce que ni belle pas tout là. Soit za mobali, y a pas zo tout là. C'est za ke wawate. C'est normal.
kento wana siko yo mona ezosala ke atalaka nga nazotula nazo basa poto ya bien te naza na vitesse te naza na GT ata est-ce que masa mon msunde tu Shadak bo oyeka peut-être na épisode de mala moko Shadak opesi makambo amo ke tonga yo Shadak wana ndumba ko mana ma mère mikolo Shadak wana ke ba sokole ba la VT OK ça na ngolo te aka chance na yo ça dit Mike la richesse alo bango ya tula toi te na lobi non na bi présent Mike te est-ce que ça na pe bambote na pe si par exemple te ya lo bara yango parce que ça constant oya salaka tant ba te belé ba na pe ba lo bango pona constant te belé ba lo ba constater ko tshana ko tu Mike ate comprendre pour le peut-être avant Mike lo ba déjà ba te ba lo bara déjà ya ba te ba lo bara non et ça constant mutono mutani ndenga la muki ala bon likambo na lo bango na elo likambo na lo bango na anglo likambo na lo bango pesa boy Mike bo mona bebiso lo ba abi faso ya lo bela ki yango s'attendait te bandiko ne ba yo kapasi s'attendait que eko sala lelo ndenge salaka d'ailleurs lo ba ki ne peut-être kana ndenge ya bien pesa conseil mais ça ne lo musu na pas lo bango na télé beaucoup na appel ba réunion okope ko lo ba yo mona sala bongo mais ça mutu musu zo lo ba yango alors bango avec kento na motema mabe vu que so na ba page à succès akatana déjà si là oyebo aza soute wana ba kento wana etinde ka ya rapport ya ko sali ba komba baninga ya ko humilier baninga mais nzambe pas toujours molongi na sens wana. OK mais aujourd'hui sans entre nous soit dit s'il faut lo bango parce que ils a parmi ka batu oyo baza na corporation la bino nde bazo lo belango tel était le cas aujourd'hui nous avons vu Maxi Bondoé oyo kala aloba ki ba fia théâtre mingi ba bandumba ba fia théâtre mingi presque tout baza bandumba tout le monde a peu ba réaction ya bandeko mususu tout le monde a ba réaction ya ba Gabi tout le monde a ba réaction ya ba Mama Top ba Mama Thérèse également bandeko tout ba sepela na ba propos na été mais lelo elle s'est dit oui il faut répondre na bandeko tout ba benga bandumba tout le monde lance o apesi na maman na biso Mama Top ki Mama Top azandumba abokola Mama Top yena mwana na ya futela mwani ba Minerval avandisa bango na ndaku atia bango na mbetu donc azwa bango pendant 7 mois abokola bango mais Mama Top tango ayoka makambo wana ya koleka na tepita no bango également ya Gabi OP asala ki mabe mutu na yeme akota na buzoba ya koloba ki Maxi azandumba boulevard aza tchel ya boulevard ba biloko wana nyonso tuna ebité réaction les anime ko tala ndeko na biso Maxi très fâché très en colère contre ba ndeko na tel que Mama Top ya Gabi ngana ko loba pona po kombo zo bengeza yo ngana ba sko na mutu na ina répondre sko na ba na akitisela ya mata akitisela muta kalate ba akitisela muta lelo omoni exemple o mususu yango to loba Maxi akitisela ya mata ye wana akitisela ya mata omoni ezana bilo mususu Shadrach dans le bas obike ngana fana son otalo o bosser Shadrach o travailler o souvent succès pour autres travailler omoni succès aux autres travailler na succès ko diembela batu avantage déjà succès aux autres travailler ko yango ko tika la libela succès ko diembela ba komba batu o kata na kaka est-ce que nous allons pas no créer likambo o lelo créer oyo o lelo bo créer oyo mais batu ko baye d'être pe boy comme nango monotonie c'est un temps normal surtout au loba net ngama so na yena répondre à kitisela ya mata natali ko Mama Top angomba Mama Top na ndenga bien peut-être encore ça ebele ya bato ba yebité biso to histoire très bien pour cela na bête na otike le katé faut non répondre à kitisela ya mata parce que azoko sa bato histoire très bien na yebi très bien na ko répondre na yebi très bien tia kitisela ya monde théâtre soki bato musu ba yebité nga na ko expliquer bato na ya kana mutaka na Mama Top na ya wana malembe o mona kitisela ya mata na habité peut-être le roi salaire Sirija Libumunde ko zangse kimi o sala be misolo ba mambebele bele ba droit de réponse ya sali le ketu est-ce que ça na pio ba mbote ba bon séjour na yo kati ya le ketu eza mabete parce que le ketu tout na mutu ba question azong sika ba question oyo lobaka même muto bandaka ko finga bande ko de bandumba ka ndongo be ezala ye akitisela ya mata ye muto bandaka ko finga lobi ba comédie baza ba mabata rouge baza bandumba tango fingi bango bongo de mission les questions ko mbaya Gabi l'émission atuni ya Gabi lobi oh akitisela ya mata fingi bino bandumba ya Gabi aseka bi o ya finga msondumba te moko ndumba beza su Mama Top aussi Mama Top peut à répondre si ko tawana nyo surtout pona ebi ke bato balanda biso jardin dans le bango mefa baba zobati papa mona siko ke ayeko biembe la polu ko mon pepe mo le kakia afanda ndalu kanenga kota monte aka le questions benge ya to sala kati pona belle questions oh merci Seigneur na kana kota na zo tomo kombola ngape balobela ngo muke mwa miniature salama mais ça bien bacha ba komono na miniature na boulot et non que ba belobi parce que na ba belobi aussi là tika travail tika komo na musala ne lo to mona ba Gabriel Champ on to mona ba pechanga to zo mona
to kama apesha na beti ba 1 million kana bani abulot boyne to linga to na besoin ba n'importe quoi te akiti sela ya mata to na biso na besoin ba n'importe quoi te po mamno so lobi ba tutu ba comprendre que okosi po ani po ba lobelo kaka ba choka iko leka sala boulot parce que ezapé lo ba ninga belé ba lo ba c'est là te non chata tika mata na expliquer ozo comprendre ta on a nyoso tout Mama Top aloba, ta on a nyoso Gabriel aloba, azala la komate. Pour ça le droit de réponse. Abela répété pour ça pendant 2020, et ça mission 2020. L'autre ça 2022. Anebe ko ça la mission, abanebe ko loba a répondre kangote. Dans ma réponse ana bomba kangoka na mission le que tu ya 4. Pour loba non. Ezani o ko mo ba mu pepe mo ucho le kawa. À profiter kaka ça le quoi et ça le quoi maman na baba tamayele ba ko côté na okende magana détaillé té à ça le quoi luka diembela ça sopende mesure na ngote Mama Top aya na Marcy Bondowe ko ba Marcy Bondowe lo bake Mama Top afa na ndako na ye Karine ya mado mais suite pesi na ngote ero ezimi na ngote fallait que tu as comment ça la qui est akitise la mata tant le kecha tuna ki na temps normal ndenga boka makina en moi plainte na maya moi mikuse po yangeza milai ya moi mikuse a temo talon na anga répondre carrément le kechuté eza ba droit de réponse ya 2020 le quoi ozwa kanga teseleki tuna nga mamsu c'est ça et puis si otalina muto beta histoire vina ye awa fandaka bakanye ndoki awa ke bokola aboko ma na famille ko amona mbanda c'est-à-dire kota mama mwana nyoso tout anota modele besprit mo wa mabe azana kindoki te yimo ne misolo bibongo alobi anyo koma lokola akola lo mwana mbanda c'est-à-dire quand it emission le ketu après cette histoire vina ye kota la ba makamyo sa lobi lobiana so fandi o comprendre ana problème à mutu ana problème ozo comprendre na lobi bien ba droit de réponse en salama na 2020 ba tutu ba la mission le ketu Katia Gabriel ya Mama Top tana nyoso akitisela ya matake ndage paité pona kwa ko répondre car lelo na 2022 et puis ma réponse en bon mango attendre les questions donc journaliste oh tout na ye ma question est d'accord les questions pour ko répondre non et puis ça le kuta akitisela ya mata solo ba ke Mama Top abima na mobile no za le kuta ezuite ba tout ba comprendre que aussi yo Mama Top na mobile no ndeni Mama Top yo ko boko na Mama Top na mo ndeni aussi longtemps Mama Top tazwa yo ayana yo na nzondi parce que peut-être pour elle c'est la vérité abi muta sauvé Isa José de Londres na likambo na Mama Top afandi au sona mobali na José bengi ayebise ke yo za pio ka ko tourner abali na ba ibo mobali te a continuer ka José de Londres ezala nango na bi ke tanga se mission bengi vie na de Londres na teka comme no chana se Paul kwa makamuti ngana mission mon entre ça na bi ke akitisela ya mata abenga Prince Lomba abengi ya Gabi ba créer beza Gabi c'est ngala créer ka bezte na c'est clair no mon lo ba ngo Prince Lomba za témoin insister les sous au moni yeta on le que tu as bengi ba ça la catch a sepela qui pour profiter a diembela lu ka dusola to ye awa yo lo ba ke Mama Top ya boko la Mama Top ala na mbetu na ye a futela mona Mama Top Minerval oui siko yo Mama Top déjà a sala ki Mama Top pas major zolo bisalisa et ça na piombo TV nanga déjà Mama Top avec top akangaki o tourner de wana théâtre lelo te ba ozela ba vie ko tate oye batangeli ombongo le soki 1000 balles aux 1000 balles so tawana Mama Top ada Mama Top o tourner parce que ye muto ye na nzonzi eza Mama Top akitisela ya mata muto ye na ye eza Mama Top ya banane ko rôder na ville ndumba vraiment ya maputa zo zipa voilà Maxi azo zipa Mama puta vous comprenez? Bon ça la pièce. Attends Shadak, bon ça la pièce, il y a théâtre. Major Zozo la lobby, naza besoin ya ba fille ba tourner ba chaîne. Mais faut bien incarner ba rôle wana très bien. Mama Top, Mama lo ba comédien oyo ba tourner Mama Top ba yebi que maman non de ça le coup tête. Peut-être ba encore ça batu. Bon encore ça peut-être et bela ba diaspora oyo, bon comme ça ba bazo ba check it likolo ba nikolo ba kuko te. Bon encore ça ba biso te pas biso to ba mbis na samai. Ça na yena binga ndo ku fifo ndima. Vous comprenez? Mama Top a dit major abi naza na petit na ngamoko. Loko les a cop na ye. On ça la rôle au kitoko. Aza petit na moko loko. Petit na ye ba solo la ka déjà bien oui. Petit na ye ba Mama Top manolo ba solo ko Mama Top avec émission contenu mama le kate pour za buzoba. En attente héros sans que succès travailler créer chaîne beta ba film comme ça la mana ba komba ba tuto boy. Pour le wana na idée que Gabriel répondre na idée que Mama Top répondre en zwangote. Mutonto bunda na succès na ye so réponse ngamo na ko PC asi major na petit na ngamoko rôle on obeta ko kitoko major abi c'est bon yaka na ye ne Mama Top azwaka akitisela ya mataye na ye pas major
Sabotali, pièce wana et bêta et puis bravo na koto on incarne ka rôle na qui tourne pas qui a cop na yo. Bon rezanga combo. Bato ba bêta na internet bon rezanga combo akitisala ya mata a tourner ngo kitoko. Pour ça alors ça dit domaine na za cop na ye a jouer un peu kitoko. Ndé ko sala major abi ah le quoi tourner ngo kitoko. To seli ni to tiki. Ndé aka ko tika là pas major abandi ko tourner ba filmer. Bon ça va pas ta reconnaissance na ba vie à bato. Tant au fan de zo ba na mama top. Yom te banda ko finga do so ba comédie ba tchel, o finga ba comédie ba mabata rouge. Yango zo mona esabino na zongi suma chanel pas mona ke ba Gabriel ba ku fela makam na bango moko te parce que akitise la tanga finga ba comédien, a finga Gabriel te. OK. Abaka ba fi à théâtre ba ndumba ba mabata rouge. Ndesa les questions zo Gabi l'émission ya Gabi à répondre. Maman top pe abi o yo fi parce que ba yebi yo finga ba ndumba ndeni tandis que kindumba za cop na yo. OK. Ozaka grand chel munene na boulevard Rose pa maputa. Ya ba blague te. Eza ba aventure te ayebe cop na ye. Eza ba aventure te mona lo mususu ko ko yo sablo mo beteka po ba mono lo bate. Ya ngona na bibo bato ba timba ba comprendre que abeche loko yo aye ko kosa mama top makambu na sentiment po esa la sopendeni par rapport bata maele ba comprendre mais ça na ngobongo te wa lo kuta esimite ezuite na buke mama top ko répondre yo na buke chaulon ya muta ko ya zate pas d'information akitise là Gabriel a otati ta répondre te ça ba film bunana kombo na yo mama top ana tanta cha kit pendant on a combo na succès na gaz baleki yo alors bunana ndenge none baninga ba bunda ba sa ba chaîne e beta ba chaîne e talama l'autre monde be tiré comme on ta côté ba mibange ba botalov baza oye koto abakouk oye koto famille bota ça tout le monde ba travail ndezo salama to kengo to monde ba peshanga yango na travail yo fanda ngala to ya kaka ba komba batu so mutu moko le ba likambo kalo zo kata onzongi sate o profiter kana likambo boye vous o biembeli non so yebisanga mama to ndazwa ki ayele na nzondi so tawana oya zaki na abanda ko rodé na kuna kata boulevard abula tawa abula na kuna boulevard so mama top osa déjà donc tawana mama top azoranda kuté mama top no tang sa mwana yete bomo ateke ya lokuta no mo bomo ateke zuite ya lokuta ya lokuta makasi wana eza ko dénigrer mama top parce que ça fait mal mama top par exemple maman o yemuta question na isoke yango na yebisi yo na lobe loko po comprendre asali yango par rapport à makambo ucho le kanga azo bango vérité yepa yekaka eloko mbisi nyama kufit mutamta luka parti na ye so ayeko luka parti déjà mambo ese sili nango luka parti siko elinga ezala bien soki gabo la fin de répondre mato pa so bakoya la bango te po bango ba constater ba boulot so ngana la lamuke penga kana bite fona répondre na expliquer ba tout so ko ça et puis oye pas profiter na mpepo le kakiawa en même temps on va profiter déjà mambo sili nango ezu nango te pour le lot tu l'as vu au boko la matop te yanga to bata mayele to sana analyse alala mama top ala na ndaku na ye afutela mona mama top minerval aussi le taille azobula mama top aza déjà pas major sur les autres mais na tawana ba film mezo beta mama top dake azuye akati ko pa kobula aye na ye na monde banzonzi pas travailler a beti rôle kitoko sili batiki ye so tawana nyoso mama top anola libanda mama top major on appelle l'autre pour te c'est batutu batuna pas major ba yebi major zozo c'est on a des pesa mututu anazo kacheni au moins te ya lokuta tango yo ngoko selo mobo faut le kota likambo est-ce que pesa est-ce que likambo ero simba o yes ngoko ta mpepe mobo c'est sili nango ya to ba faut travail succès travail eza bien et non que ya ko diembela parce que ça ba ko ka diembela ba komba batu bobande nyoko amalelo so te batebele ba diembela ki so qu'est-ce qu'on va chaîne bango tal ba vie tozongi biso tu ndemo bato to bandisika ngana biga vérité mais le temps yé boye biga yé pas là la raté a rola muko beto mandoki alobi no boye so net yé akitisela ya mata so ka yé ngapela ko ya mais so ngala so asale loko na buli gabia ya asale loko na buli mama top aya so pas d'information ba ko ya te ero e ba na ta distraction te ero to lo ba travailler beta ne kuta na poto wana on a ça ba ne loko une fois akitisela on a poto ngaso na yo na poto ko to peka caméra zo tambusa ngola ça fait batu ba venir poto ezabo ezong si ero salo o créer maman na idée émission na batu ba créer te o le ko ya ko sa ba biloko moko boye esa kitoko te sopio ngala otuna ba droit de réponse eza 2020 elle biso na 2022 ko sana mais elle se dit déjà za Maxi Bondo azali akom te ba meta pinga tozomona ba osala na mwa moko 4 tours meta pinga 4 tours azozonga
botu na no kitisela banda kenda poto asaya abali awa libale kufi ake poto abali su libale kufi kwa ke mtata mbona babo tutu o mele biso deux fois e bona na poto a marié abila mission e Gabriel bale alobaki Matop alinga wa mema te alokuta na biso nga na sabino eza lokuta na loko sa wana te on eza kozanga mambolo on habite luka ba succès ya bien succès ko bien mbela ba komba bato ezo simba te alobi e Matop na Gabriel balobika bango bazaka ba vierge te ponga na zaka ndumba te faut pas to sangsa makambo Matop ade na bana na bota to ebi ba dada batutu Gabriel oh sutu yemo to on a mission abimana mobile bo so Gabriel la vierge na de o mate ke mamba on ba yemo ko se contenu yemo ko asi obike ba mama na baza ba vierge lelo te akosi so ba bota bana ndeni moi so passe on peut pas son nom ke ana problème mutu na comprendre que ndenge balobaka bela mutu ya solo so bato ni traité ba vierge bota ki bana ndenge nini pour maman ta paza na bana bino tu webi dada Gabriel asana Guetta asana Hervé qui sait quand la France so ba muta vierge bota mona ndenge balobaki ne misala na ye parce que ye muta bana ko finga ba comédien sentiment na kati France tanga sali sirija libuma kati yango bien accompagne que oui moi ça na libuma boy ayeba no finga ba comédien mais Gabriel la mona maba répondre na émission les questions na kati maman to peut ko confirmer donc ne maman mona vie ko banda likamte to ba zone selo yo mona ba to ba zone selo eza grave mo silo ta yo ki ko banda ko citer ko finga bande ko na yo o do sala ka musala moko kanda ucholo ba ole mona ata batu musu ba yo lo bango mais o mona ka mutu ye moko o asala akena poto ngona kanani anasa na innocence mais kana ki théâtre wana quand qui théâtre ton maman to pas pas major na rôle qui tient les kangi major donc comment qui asala rôle là kitoko et kangi bon resanga kombo e beta le long de sala wana akitisa ya mataba tutu ba ebi et ko sala les mobile meme na poto so poto na kenaka bakutaka na INSS bien na régie des autres sala non quand qui théâtre na o comment yo finga o ba faire théâtre banduma o monte que mutu eso sala bien te c'est que mo pas ndumba to c'est que ye moko te akitisa la mataba na ko rode na boulevard chala munene ya maputa zo zipa oh parce que ba seke teza clair za bongo batutu ba yebi voilà déjà ba sali rappel la cop na ye ba finga été ba sala ke rappel mo ka ke ye moko to yalo ko ngana ndoki na yesu bona finga bandoki bato ba yebi ko banga ko ba ti côté ba oh neni ni yo finga bato bandoki tandis que bato ba bandoki OK yo ndoki munene ba ka ba dévoiler secret na wuti eloko ba sala yango wana yemta banda ko finga ba comédien boso ko fane émission pour ko inciter ba comédien ba bata rouge au moment ba comédien ya finga ba responsable bana ba mibali ba stable ko le kaku MC yemta la poto kuna c'est pas bien mais tout monde pelo mo bo muta kufa na déjà dans tout cas diombo alobi ki eta tout cas diombo la présent na ya lilobi et tout ça là yango na biso ba biloko tu wana ngana juste tala Shadrach na bino boy au moment succès na répéter ba diaspora succès bien travailler boulot na yo comme rotika là parce que moni o eza autorité et releka so tango yo akitisela tango yo so tu o ya so na likamni o mona yango na affaire mais tout le monde va mettre à ping afin de ya tourner na ye papa le na mona so ba donner ba TikTok o mona c'est ça yango wana mettre azaka au top pour sa boulot so ça na ki boulot mettre o sala ngoma mettre o saka mettre parce que boulot même tetem ça comme moi mutu so eloko akitisela o sa bere wana o la so ka terre ko bosser ya so ka ta afin de na toucher na toucher oyo na toucher so na toucher ba on aye batu boya au moment de le toucher bateau déjà ba na ba gaz mes actualités collées quand on tourne après ma cambo ko kosela batatuka diombo tout consort mutabata sakufa temo za après mamutu so après on la subiso nini c'est ça le problème voilà merci beaucoup et voilà écoutez akitisela yo yo mo la Matop akitisela na mwana yo ah on va monter la tête on a seking habita est-ce qu'on peut abattre ba le manquer respect na manquer nan merci beaucoup bon Matop le beza muninga na Matop ya lobela muninga na au moment où ta zone libanda yo zo rodé na malili na triomphal hier na yo na bonda théâtre pesio major rôle moko kangi bo rezanga comme tilelo yo manquer respect on a eloko ça na respecter Matop pa muninga na eta yale ki dada na nini ya kitisela ya Matop aleki mo Matop na nini oh ya logique. Voilà, merci beaucoup Néné Bota et Toromi Nabiso. Vraiment dans ce cas, il y a une émission Nabiso. Je crois que tu étais très énervé. Pour moi, on a une réaction bongo de la part. Ah ça la boulot. Biso on a besoin de misala, toi on défend de misala. À qui dit ça là? Biso on a besoin de défendre la bêtise. La diaspora.
ngai natanga fana letanga kombo pana notanga kombo netero notanga kombo ba Belleville patron na kandi natangi basila bisalu mams pomba sen natangi ici pechanga a tourna katembe na ba page pa ma 20 million na yebo natangi Gabriel Chanlin Aigle na so notanga muto sa misala notanga meta kasi sa misala notanga rabato na ba sentiment notanga rabato tayo mo Voilà, merci beaucoup Néné Botaï. Muto la bêtise a fait la kiti a chrétien batou papa lobela papa na tangi kombo ne ensemble moti notanga kombo on a problème était à travers bien OK comment ça c'est musa moko bien ça li pièce moko kangi bien on fana na kiti waso jour on notanga kombo no mona ka ça oui na tangi kombo pour ça mamba bien très bien muto sa bêtise notanga kombo ndeni to ça basa mamba bien to fana to défendre bango n'importe quoi bêtise banduba tout consort monotonie toi la besoin en soutien et puis la diaspora peut avoir besoin de soutien et puis na tout niveau ba droit de réponse en 2020 azala na commater a kufaka te pas répondre après 2 ans yo répondre lelo pour te dire que alaka profiter na mambo ucho le kame vous peut pas mo besili nango ndaza na nomo nenga ndoko okota ngote atala bi le quoi que tu vas bien to ça kati na profiter kana me ko toucher na toucher bilamba yeso na rosimba pesinga makambo abozone banalize ngo meko leka sala kombo ya boulot ya bien otika nango libela. OK. C'est ça moi on a des salomoutou. C'est ça on a nos stars. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous, derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte 6 fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Comme on a mis déjà dans la émission, je crois que Batouba Landi va moni réaction na yo pour na on a vu ça pour la matop foutez la matop minerval alors écoutez na réaction na zaki na pas pour na matop na émission avec Ketchu na za la metanga sisa ke émission na bi ka sele ka bi ni aza na oza ka ba retour na le ba yela na po mamsu na bi dango lukuta aloba kiango na bi o tele émission monte na sala ba c'est moi chrétien pe Gabriel Boy na fanda beleke pas des jours film on a Brazzaville atinela audio j'espère ba tout ba audio wana ndenga benga fi wana ndenga na salon do mafia ke na ke toucher Gabriel waza mtema moto pour répondre azo luka ba business na ba komone ba lobela ye na ebite ka na fanda ba tout ba comprendre que aye pas ba lobela ye c'est ça yo to biso maka mwana au fond ba lobela ba tout ba mo ba ye ba diaspora ba ba ye comme molotoni bo sala biso misala to to défendre bino c'est ça voilà on m'a to fanda na plateau to mama ici pêchant avec 1 million de vies c'est ça bravo. Voilà, Richard Tessa, je crois que Toro Minaviso Nasuka, j'ai aimé le plazo, nous a déjà donné vos tailles, en tout cas, je crois, réponse na yo, topé réaction na yo, contenu ba fait on a na moni appréciation posé dans les commentaires, aussi na ba suggestion. Alors dernièrement pour cette émission,
et Rosalani, parce que va te belé balandi au plus de 88 000 personnes au bazar clocher, la notification à l'uso. Pourquoi le bani comme dernier mot pour cette émission? Oh, merci Shadrach. Il y a le besoin en côté, merci na batutu au bolandanga, au bozali bakolandanga. Peut-être ça na ba mot mususu na ko bimisa peut-être ndeti ya ba jarmo bo choisa te foka ko lo bango parce que ça cop na ye. Mutafinga ga zate akitisela ya mata mutafinga zate. Yo mto banda ko finga ba comédien ba ye ba sala ka rappel la cop na yo. Yo kuto lo ka to bomba yo ndeni yo sabatu ba bazala ba ke ba boete. Et puis on cause la matop mama mine de bon on a vu que ngana ye ka juste na réveiller. So afande ozela matop pour répondre matop pour sala ngote. Matop ngomba matop a kilo. On se comprend. Et puis quand la kitisela ya mata si les maso mama top abima na mobali na ye. Ndenge mama top sala ke droit de réponse que azatiel anga ya mama ko sala ngo. Na otu na bongo otaka lokuta afanda lobate. Tanga moni na mupepe atala bi bongo pena lukaka na dusola lokape matop ya kikoto. Bongo jambe kete. O bongo na mbekeke o ba piombe mo ni. Dam. Oh. Et donc on est pas so ya na reta fala un mambo zalaki mambo se sili balier oh akiti sala mambo se sili kala ote sala boulot ba défendre na boulot na yo so linga ko contredire mama top falo ya mama top sala ke mission pa if yo ya ta lobby na ngoni sa bien mambo se sili o ko se mama top mama mine ba do ta lo ko so la te poto mama top ko man mobile na yo mama top azio na libanda ye na yo na boulot. Oh lelo comment tu monoko le bakolo ba ke belé c'est ma top. Oh boni boy ko ba ko sabat. Boko sabat ba yebité. Ndeti ngata na komata ba changa manga sa ngobe na caméra na loba. Pendant linga jamais le kuta. Voilà, merci beaucoup Néné Torom na biso vraiment na souk alors toi des réponses à 2020. Yo on sont en 2022. Et tu kanda. Ce pesi na kanda te mais oni ba do mususu ko tala boy. Kanda bo ki kanda. Okutana tanga kimba zote bode mbate pona matop na papa boleki. So kutana kino. Oui, akona ko betata de mbata. Oh ya solo. Bon matop pa master. Tena nenga bientôt ça va bien papa. Yo moto ma babloko yo. Bon. Ko regrette pas tellement et ça va bien pas de pèse ba to maele mususu. OK. La vie. Voilà. Si on cause la mutma kamba o talo pe ba ko comprendre ko kosi. Ko fiku ta loba ba kosi la mutuli. Toi akufi. Toi akufa. Yo boko la matop. Yo boko le matop na mwana matop la mbetu no wana siko yo ba wana nzonzi eza lelo te ya so beti 1000 vite comment compter $10 de $1 te wana zolo katelo 2000 ba tia ozui so wana ba mama top déjà kangi so esa na ba tona mama top kangi déjà azanga ndako lala azanga mbongo afuti la mwa minerval azanga ki nyonso do yeta nga uti na rodage na boulevard tama top ye na ye apa ndo futele wana pa mutu o perdre wana ba berger na mutu ndire ba ai akitisela. Voilà, merci beaucoup Néné Bota et Torom Yamison Souk alors quelques dédicaces et puis tout chité na biso bateau tout bazar et pendant temps nao du début à la fin aussi remercier toutes ces personnes qui te soutiennent de partout. Je crois et ça pour plaisir. Oh merci na pesi bambote na balobi Jemima Ibele maman Monique na kati ya kin na commissaire bongo kalate maman Monique maman na Luanda maman Monique oh nganda Monique na pesa kombo to na répétition ibratol azana moi $150 mais mo moi comme tu boka fongola papa pangalo kaba na suka tia $5 on ene mbongo na ngesi na bia c'est maman Monique partant na tigele kombo ndeni on dit que parler na ta $10 te popesa ba mission au flip play na pesa kombo donc merci na yo chade kalata anniversaire na le 24 mars Néné Bota robota mali ko nango une année ya internet c'est ko le 20 février comme belé mais na une année OK donc on l'élection boité kutu mimi on maninga na fêter kutu anniversaire vraiment té non fêter ce boulot na une année OK vous comprenez une année il y a pas 2 ans 3 ans so ta to na une année bandam na bisio do liko na somo to bobo ninga Néné Bota vraiment balobi nazo préparer déjà kalaté mambo ezala to fêter rapport na nga mto batu ata bobi ba diaspora ba kabarate wana selo bino selon ate wana ba mystique bangolais mystique ba bi bana papa ochombe ba congolais nyonso braza ba déclarer ba bino ba kala ba diaspora à partir là on a décision na bino tout na kati na no boaka bino parce que bino to bobi ke bolanda ngala be mission bo commenter ka na box a bino ezaka ba oubli babani ba oubli bata français ba oubli aka ko bosana na yena ngana lingala pardon na landa Shadrach te aka ko bosana e bo comprendre dans na linga no famille na pesa mbote na fanatique tout obo ngana Néné Bota na linga bino
na bino to saka boulot ndenge zalaka. Donc merci pe na yo. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, c'était un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux de capter cette antenne d'Afrique et la télévision. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, également merci à l'assistance de na bosana no bosana ya mete ngunda balobi mo bange ya mete ngunda umela zala wana simba nzete balobi $500 zeloni. Voilà. Salutations à toi les beaux gars de la presse, merci également à Karim Mané Sambouche, expliquer ça, Vicky ça, Dani Chambre de Chinois congolais. Merci beaucoup frère. Norphénien à El Noir de style. Alain Chambre, la carte à Liège, félicitations Big Bro. Donc pour notre bébé Sika, en tout cas félicitations, il y a en gros. Donc également à Jean-Hugues Bicou qui les Bois de Bruxelles, merci beaucoup. Aussi à maman Émilie Ndiemba, il y a tous Pépélé Ambeto, Jean-Yves Boaz, la personne un peu en beauté. Merci à Teams Kabenge, les langues des immeubles, Avenue Moron des immeubles à niveau peu belé. Merci à personne en beauté belé. Retour à Kissindora, au PCPA Jeannette Saté. En tout cas, merci. Maman Mita Kissom, à Caps Kaparal, l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari. Au PCPA en beauté. Binon, ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous suggère de continuer à regarder toutes les émissions autour de la possession. Il y a Bino abonné aussi, il y a Bateau Baza non abonné. Pour s'abonner, et ça fait plaisir avec Kitoko. Rendez-vous dans l'émission prochaine. Quant à moi, tout le monde a ici, je vous dis bye L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.